beaucoup, Sœur Nabiso, Marceline Isana, ndenge toki représenter aza affranchi ya citadelle ya Lukulela oye kambati na notre merveilleux pasteur Tarkei Pembela et dès qu'on a ndibelaki peswaki baptême et musala ya miracle azota to le bandaki à partir ya kuna tango sikoyo dimension ya délivrance bandaki kosenga mwana mwasi oyo. Le pasteur Tarkei a compris que ce n'est plus de mon niveau. Oui, pas à grand. Ce que j'aime dans le pasteur Tarkei, va passer pour yoka. Ce qui a bandi baka est compliqué pour que ça. Transfert. Niveau yo ezaya doti. Vraiment. Doti ya pesinga utso na sala kama miracle degré oyo ekende wapi? Pas ya yene. Pa futeli baye. Ça, c'est beau, ça. Quelle fidélité. C'est ça. Quelle honnêteté. Oui, mon pasteur. Alors, on est à depuis le mois de janvier, de Toza na sœur Awa. Ayakoti Kaye, depuis le mois de janvier, sœur Akokota Daniel. Okay. Donc, le miracle na yé, vous avez découvert pendant qu'il y a Daniel, na 10 jours à Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons introduit Azalaki possédé na âge de 12 ans na mari de nuit. Et puis, mari de nuit anormal. Pas mari de nuit anormal. Donc, mari de nuit, on a nyoka, nguma. Nguma. De mari de nuit, oh, il a possédé na âge de 12 ans. Yo sana ba mari de nuit, yo sana ba bébé riko bokabana na bangonde olotaka. Yo cap témoignage. Bien aimé, depuis l'âge de 12 ans, elle a souffert na mari de nuit wana. Et puis makamba ba Congo yango wana. Oza koloni na ba Congo. Papa. Nini na ye exemple na ye. En soi, arrière grand-parent na ye, ya côté ya maman, auta na Nigeria. Kombo na ye Simon, azalaki na table ronde. Ok, donc, donc, ma tellement compliqué. D'accord, c'est gentil. Alors, mais na nyoka wana sale ne atungisami na vie na ye mobimba. De 12 ans, ye kozwa délivrance, tango akutani na yo, awa na 10 jours ya Daniel. Et bon, nyoka na yo akosila te pona nini. Bana ya batu baso kangola mana. Ça fait trop mal ça. Les choses graves, mobali nyonso ya kolinga kobala ye. Parce que azalaki na mari de nuit, na mobali nyonso olinga kosangaje na ye, il faut makambo mobali wana ebeba. Soki mobali azalaki na mbongo esili, libala wana ekatani, pia mobali wana tango akabwani na ye, mobali azongeli makambo na ye. Osomona, toyeli sabino ke basi nyonso babimaka na bango te, mibali nyonso babimaka na bango te, or soko otali boye. Elle est belle. Mais comment misala mibale sobeba? Oyo azakati na ye nyoka wana. Ako permettre mobali afanda te. Parce que soki muto ana mari de nuit. Ba mari de nuit ba ko permettre obala bien te. Ata obali. Soki mobali akufite di bale ko beba. Nde ba pro ozana yango. Yaka o de no se tobenga na ye. Mais yo so bomba talio ha. Et bien aimé, la supériorité du grand prophète messager. Alléluia. Akenda asilisi banganga ndika za wana aleki na banganga solution te akei na ba grand maître juif basali ne délivrance esimbi te aye na ba prêtre basali ne délivrance na hôtel po alongola mari de wana esimbi te nde nzamba ayokeli ye mawa tana na pasteur Tarkei di Sophia di voir ici yo Sophia basongisiona arrêtez-moi bien ce témoignage. Oui papa. Thomas bon ce témoignage bien. Ce que vous avez na épisode na kanisi Marius yao. Na luka batumaja boy muto akutani na basango na banganga isimbiti. Voilà bilo na lela. Voilà bilo ko doja yeli. Vraiment. Fallait tout le monde si j'étais signalé. Oui papa. Fallait arrêter tout pour ce témoignage. C'est bon écoutez ça. Alors nde akoya kokutana na pasteur Tarkei musale bandaki a partir ya citadelle na biso ya Lukolela
pasteur a comprendre que degré ya mari de nioyo akokoka yango te akokoka yango te. impossible. Il faut na transférer ka wana na kende kotika yango epai ya le grand souverain sacrificateur asalela yango bunganga ekomi délivrance ya bunganga ya likolo nde akoya na ye na mois de janvier atiki ye awa. Depuis mois de janvier toza na sere awa miracle ya ndenge na ndenge esalami par les prophètes nyoka wana akei par les prophètes bascorpion. Amen. Non, c'est normal, on a petit peu fait là. Bascorpion bazobima ye na voyage boye na délivrance tango prophète azosala. Et depuis moi na moi somoni atelemi bien aimé. Non, nous avons un homme que nous devons protéger. Tout à fait. Pambolama. Je suis venu à témoigner ce que Dieu a fait. Là, dans ce épisode, c'est pas qu'il y ait beaucoup à se présenter, à t'attendre ce qui s'est passé. Elle parle bien. Oh. Shalom, ma sœur. Mais na âge ya 12 ans nde babebisaka ngai na bandaka kosakana na balabala na banduka namoni mama moko abandaka koleka mama wana alandi nga ayebisi nga lokuna lokuna kota na ngaku nalingi nazonge su mama wana tosavolanga bien pour me faire la synthèse. C'est tout le monde, c'est canon ça. Il fallait même dire que les gens vont coller l'eau. C'est fantastique. Maman, ils ont bien les sous-sous. Thomas, venez payer. Oui, c'est Bandela. Non. Maman, ma fille. Je t'appelle Azana. Izana nani Marceli. Na ndoto na bumutu. ndoto te bomoto na bandaka komona. Comment ozomona phénomène wana? Bon, na bandaka kosentir même soki eloko wana ezoya deja na bandaka kosentir yango na nzoto na oyoka nzoto présence moka tosentila biloko ne wana tala moto ya mabe osentir bachair de poule na nzoto etelemi après quelques minutes bona à maîtriser ye parce que nguma a maîtriser nalalai na bato wana bakoyeba te bango nyonso fo bazalaka o na pongi omona ye aolinga nga na nzoto azwi mokila na ye ya suka te na sexe na nga apasi na nga rapport asisi akei ebandeli na bandaka kocomprendre vraiment bien te ntango na ye okóma na age 16 ans nayebaka mibali bon na bandaka kovivre na garçon moko boye soki tokili na garçon na kaka boye atake mwa ntungu totambola soki tokutani na moto liboma ya mobali ifo moto liboma alanda biso na boyi boye akoya separe biso omona moto liboma yebisi alobi yo yebaka to yo tokona mwasi na nga yebi te toyasa mwasi na nga omona meme na nzela bamama mosusu balangelaka makambo bato omona boye nini
Mama qui était na uti côté ya maître ya bajuif likolo mpona problème ya mokali bomona nayebisaki yo ese répétaki lisusu nde yango nauti kuna mais maître alobi ke il faut nazwa bateme après bateme naleta na délivrance nde nayaka kokende kozwa bateme mais elo etambusanga mpo bateme na bango babimisananga 24 fois na mai après babimisinga ntango toyaka tozongi à partir ya ba 16 heures nazwanga bateme na 10 heures ba 16 heures nake na temple nakutaka grand maître abongisi temple bien atie ngando moko liboso wana ya monene me ezalaka ngando vraimen boye te ngando moko alalaka wana na monoko ngando batie mbeli epui balindongo na kitendi moko ya rouge atie kiti liboso wana atie miroir moko monene ayebisi ngai alobi avant délivrance ebanda kende na toilette olongoli sous-vêtement ofungoli makolo no na kati ya toilette olobi likambo oyo olingi nayaka kokende nakomi mpe na toilette nabandi mpe koloba ngai na biso yinga na ye awa naboyi bato maboma batika kolanda nga ngai nakozala mwasi ya moto liboma te nalingi na vivre na mobali ya normal nalobaka bongo apres na nsima mopepe esalaka makasi biloko nyonso na toilette eninganaka apres na ye nazongi ntango nazongi ayebisi nga kende liboso ya ngando wana nake natelemi ayebisi nga zwa mbeli wana nabimisi mbeli wana na monoko ya ngando ayebisi nga kende liboso ya miroir telemi nake liboso ya miroir natelemi alobi zwa mbeli wana loba likambo nyonso oza nango posi epui tia mbeli na miroir ntango nakendaka mpe nalobi ngai nalobi ngai alingi motu nyonso oyo aosala nga mabeke nazala mwasi ya mari de nuit akufa nazwi natie mbeli na miroir mipepe esalaka esuru makasi apres ye koyebisa nga alobi sava bagrand maître bayoki yo kende na yo nyonso deja esili nakata po témoignage ya nde molai mingi so na bino aloba makambo nyonso na biso ali nabimaka nazongi ntango nakei apres eloko yango etiki nga vraimen nakomi bien nga mpe nasepeli na bien ata ntuka namoni ke changement même infection mpe eza esuli mpe nakomi vraiment normal apres 2 mois eloko wana ezongeli nga retour na ndenge ya mabe ntango ezongaka esusu nga na bimoye mpe nazonga esulu kuna eza te naosala sikoyo ndenge nini natali nga na obi te bayolakisa nga mesela be moko babio moni kende kwa mesela be moko boye asalaka bamesi na
batende na matete asalaka na paroisse ya matete me ayambaka bato place moko na matete wana batende kende pamesela be wana so okutani na ye bake kuna nde fin nyonso esila mbala moko nga mpe nasepelaka ntango mpe naosala makambo wana nyonso telema nayebisaka mama bon namonaka kipa likambo yango te nalobaka mpe na bato na ndako te meme bandeko nanga mpe wanda omona kaka nabimi na ye nakoti na nga nalali na yo okende pamesela be ntango nakomi epamesela be bisinga wabi te il faut nasala yo délivrance mais délivrance wana faut nasala yango mpo na hotel bato lokola bakotaka mingi na hotel ntango tokolongola esprit wana tokotika yango na hotel mutu oyo oya kokota na chambre na mbala moko ye nde esprit wana ekozwa ye akokende nango conseil na bajeune fille osepelaka vraimen tokotaka bahotel mingi te mpo hotel eza esika moko ya mabe ona oloba eza ndoto te eza oyo ekondelanga esalama yango lelo napesi tori na bajeune fille tokendaka na hotel na mesela be ntango tokomi na hotel atie babougie encercle yango atie bamungwa atie mai na kantine asopi babiloko moko na kati azwi atelemisi mai wana mopanzi ayebisi nga abi délivrance na nga nde nasalaka yango il faut nalala na yo nani soki nalali na yo beesprit wana mosusu deja ekokota kati na ngai ndako ekotikala ntango kosukola mai wana ekobima nyonso ekokende bon nga mpe telema nazali na susi kaka ke nakoma bien naboyaki te nalalaka na mesela be wana nsima ya kolala na mesela be nakei nazwi mai nasukolaka ntango nasukolaka na sisi atienga na kati ya cercle ya babougie wana asali bapriere moko asalaka ayebisi nga alobi bima kende nde eza wana obiki na yo nabimaka mpe nakei ntango mpe nakei comme d'habitude antuka nayebisika mamanga na babi te nauti kote ya mesela be moko azaka na batenda asalinga mpe sur délivrance mais nabondelaka mamake te nalalaki na ye nayebiseka ita asalinga délivrance te mpo abi te eza bien loko ozoluka solution na makambo etungisa yo eza mabe te nazongi mpe na ndako navandi semaine wana mpe nazalaka eloko ngo mpe esali lokola esiki ngai nga mpe nasepeli na lobi te antuka namoni ke nabiki na ngai apres ezongi koleka kutu nde ezongelaka nga te pametra bajuste wana navandi esali nga mpasi na misungi mpe nalobi nasalaka mpe vieki ngumba te nayiba mpe eloko ya motu te me depuis age ya 12 ans nabanda komona mabe ke nyoka ayaka kosangana nanga me eza problème nini naokomprendre te mpo eloko yango ya moko ezalaka omona ezwi image ya papa na biso omona naomona papa azolala nanga ntango mosusu omona naomona mama akomi na sexe ya mibali azolala nanga donc eloko wana enyokoli nga na vie mobimba vraiment naye komitungisa mesusu navandi ti nga na babi na kosala ndenge nini bayolakisa nga mama moko na selemba oyo babi te kende kota mama wana mpo nga mpe na banda kolemba te nazali na susi ke mabe etikanga naye okende pa mama wana mpo na baeglise kutu nde natambolaka nasisaka baeglise nyonso ekishasa koloba te naye okende pa mama wana nakomi kota mama wana mpe ayebisi ngai peke te mpo esprit wana etika yo ekende eza ke bapeselaka yo mbongo ya libala na butu babalisaka yo mpo eloko wana ekende il faut yo oya na mbongo ya libala opesa nga komsa nga nazongisela bango mbongo na bango na butu mpo yo otikala kini bon nga mpe naesi mama nasave eza problème te me nazalaki vraimen na mbongo te mpo eloko yango nde ebandaki kosala wana tonto bebebisaki makambo nyonso ya ngai omona ata mbongo te olinga mobali azalaki na mbongo okomprendre te kaka isiki kaka obima na eso opimine kaka ata mbala moko makambo ye nyonso ebebi mosala balongoli ye mosala donc et aussi pesuki ke fois comprendre yo oza mabe donc soki atiki yake azwi mwasi mosusu omona makambo le nyonso ezongi bien donc ata na nzela okutana ne soni bo obeti kaka kara oleki na yo ekomaka kosala nga mpasi nde nayoki epa mama wana nazala mpe na mbongo te kuti yebisanga fo pesa nde ngombe vraimen ye mobimba nazala na mbongo te
Moi bongo mo muke na zana ngwa senga na lobby il faut délivrance na yo ewumela te sala mambangu mais osomba biloko boye osomba biloko boye bisanga bongo nazwi mwa bongo ndako na zana na pesi ya ka sombi ba biloko ya sombaka wana aleyebisinga okoya kolala awa lelo na butu mpo nasala cérémonie ya marie de nuit asombi na bamasanga mbila bamakaso abongisi babiloko nyonso na butu ntango nayaka mpa na ye na ye kolala à partir à 3 heures alamusaranga ayebisinga alobi yaka tokende nasala délivrance kota nsima na toilette tokendaka mpe na ye kota toilette lisusu me tokotaka na toilette te atie bamasanga mbila atie na bamai biloko ne asalaka bamélange bamungwa azwi kombo aotia na mai aobetabetanga na nzoto ayebisinga yo pambolaka nga nalandako nde naobeta yo boye nde eloko wana eotika yo elongwa nga mpe naotambola obetabetanga bakombo na nzoto tie esili ntango toye tozongi na ndako mais avant délivrance atindanga lobaka na naluka nasomba badra ezala ya bien vraiment mpo après délivrance mpo nalala na badra wana nayokende mpe ntango délivrance esili azwi bapilipili ya mike atutaka yango atia yango na eloko moko lokola lingwanda ayebisinga alobi oyo nde ozala comme protection na yo tia yango kote ase mpo soki marie de nuit wana ye aokoka komona yo esulu te mais eloko wana enyokolaka makasi mpo bien-aimé boyoka mawa ozomona ngai nakoma te sa témoignage pouvant olanda obanda bozokile continue baleson olanda makambo emosunga bino sufranga makasi nazwi bapilipili wana atiaka natia yango kote ase nalati subet me yebisinga alobi okosala 3 jours mai etuta wana nzoto te kosukola te après 3e jour na badra wana oyo obanda kolela na bilamba olata na nzoto mokolo oyo olongola ngo kende oluki place moko oyo obwaka biloko wana tia yango vraimen na chase moko ya bien mpo soki moto amoni yango epesa ye kaka mposa ke alokoka biloko wana ntango afungola so amoni ke eza badra ya bien aokende osalela kaka badra wana comme se esprit wana eolanda motu wana nga mpe nasepelaka après 3e jour ka ndaloba wana nga natiaka mpe mai na nzoto te apaka kaka ke namela mai me mai te ezwanga na nzoto nazalaka ekenge makasi enyokolaka nga donc pilipili eswanga na nzoto mpo nazala nao na bapota deja na nzoto après 3e jour ntango nayolamuka nde nalongoli bilamba nalelaka babiloko wana na gumbi nyonso natia yango na chase moko ya bien nasukoli na change bilamba naye okende na mati na transport moko kaka neti ke naokende na kitaka na nzela donc bino bato bolokotaka nao babiloko na batransport oyo moto akosani eloko nazwa nini oyo eza na elamba moko ya bien botika biloko talokota nakoti na transport navandi kota nsima na suka bana tie chase wana na se ntango nakitaka nazwaka yango te natiki na ngai yango nga na kiti na nga nakei ntango mpe nazongi epa na ye ainsistele ngai oyebisanga alobi mbongo oyo etikalaki wana vraiment il faut sisa mbongo wana mpo soki okokisi mbongo wana te mokolo ya suka eza kaka lelo soki lobi ntongo etani sale effort avant 12 heures ebeta suka na yo eza 10 heures 11 heures yaka na mbongo wana pesanga soki ozwi mbongo wana te okokufa soki okokisi mbongo wana te en tout cas nabangaka etungisaka nga nasala effort naluka ta moto adefisanga mbongo nazwaka te natelenga na vraimen makasi me nabandaka mpe oloba na bato te makambo ekomela nga nayaka kaka nazongi na ndako nga naobi te lokola mpe nazwi mbongo oyo basengi nga te nandimi kaka nakufa soki wango mpe eza ya nzambe nzambe andimi yango nga nakufa soki nzambe andimi liwa oyo te nakufa te na vivre nayaka nakoti na ndako ntango ekomi mokolo supu oyo atielaka nga ezalaka entre vendredi samedi nakotaka na ndako nalali ntango nalali naotala air nga nabi nde nazala naokufa nde lelo nasukoli nabi nanibongisa ta po ntango bakoyo okutanga ta ya okufa ezala te ke oazalaki sali te bakekotisanga ta na morgue mbala moko nakendaka na mati na mbeti nalali ntango nalalaka na air moko nasutuki natali air 11 heures nga nabi
natikali kaka na 1 minute apamba nasala nabenga papa nayebisa ye ke nga naokufa nga naobi te se nayebisi papa eobangisa ye makasi natika kaka natiki namata wana na mbetu nalali nalamuki natali heure déjà 12h soki 15 minutes nga naobi bo nazela nao 12h yango esila nyonso soki 13h ebeti eseke nga naokufa esili te nalalaka ti naotala heure nalamuka bo namona 13h quand namoni 13h ebeti nalamuki nga mo navandi naseki nga naobi mama oyo akosaki ngai nde kokosa donc mama oyo aza moyibi navandi natali nga naobi te natelengani mingi bisika nyonso naokende kaka bato baoyela nga bambongo mbe mesala bi asengaka nga mbongo napesaka pe nga naobi partout eza kaka mbongo kote ya bajuif kuna napesaki esuru mbongo donc nalembi makambo yango nayaka kozwa décision naobi nde naza na vi na nga naosambela lisusu te donc lokola bapaster bao balingi kaka ke po abikisa motu il faut apesa mbongo mais jésus ntango asalaka banda kosala miracle asengaka mutu mbongo te alobaka na mutu likambo te sikoyo ndeni bapaster oyo baza boye lokola bango balingi mbongo nga nandimi kaka na osambela esu te na vi na nga nde navandaka nayozwa décision po ntango eloko ye banda kosalanga mpona bandaka kosala mosala ebebi mpona mosala nakoma ino na baproblème omona bafuti baninga ekomi na tourno ote mbongo no madame atefati yango asalelaki nga naobi kaka tour na nga ezaka baproblème bandoto ya mabe kaka omona kaka madame afuti nga mbongo yango ofungola boye mbongo ndolaka mbe toboka nyonso kata na nga naobi te donc lokola nga namoni ke nasuki nga naokende na mboka me na mboka naokende nabiboma nakufa ata mosika donc epa na biso ezala sans trace bayeba te oyoka nde eloko elokolaka ye awa akende na mboka mpona kokende kokufa donc bayeba kaka ke mwana bango abimaka makenda na ye abunga na ye okende nake na libongo mpe nde naseenseignaka na mati masuwa nake na nga na village nde nakendaka moko mosu navandi mpe boye kanda temele ekanga nazwi singa na mitie singa na kinga bato bamoni bayokata singa balongoli nga bato bakokotuna nga problème nini yo mpo ovanda kosololanga na bato te olobaka te sikoyo eloko nini osalake yo omipo motia singa na kingo so likambo eza loba na biso tokopesa solution toza mikolo nalobaka na bato te eloko te naboyaka na nga mpe kaka me nazalaka na kanda makasi nde navandaka epa na biso mpe nabengaka na nga mpe bango te me bango babandaka komitungisa mere moko marceli nakenda voyage numero eletaka te fo komeka na okobengaka nga mpe kuna navanda na ndenge na nga place biso tovandi lopango nga nazalaki na oyo tokangami nango mpo mapango ya mboka eza na baclotire te balonaka kaka bafleur na kati boye mapango ekangami boye nde place église ya paster Carquet ezalaki etela nzambe tata mabomoi tala ndenge nzambe azobimisa ye awa azongisa ye na mboka akende okutana na message bon soki navandi nayokaka kaka na baseme na kati bamardi mercredi oyoka kaka bamateya nde paster ateyaka boye nayokaka ngo me nasinteresaka nango vraimen te mpo naboya makambo osambela entre ta mpe place nazalaki bato wana bapriaka na message ya babranam bango mpe babandaki koinsiste kaka yaka tokendaka te eglize na biso bon mpo nasepelisa bato ke navandi epa na bango nabandaka kokende na bango eglize me ezalaki mposa na nga te soki tokende na eglize nakomi omona nalali na ngai na banda oyoka te eloko te soki mateya esili kaka osuluka balamusi oyo bima tokende eglize esili natelemi na nga nabimi na nga nakei na nga mpo kuna mpe bakipaka te ata na libanda boko obi motandi liputa olali me baninga baosambela kuna moto olamusa aza te bon na banda okipe pete te ma mateya na bango mpe banda okota nga te naza mpe na eloko mpe na kanga ya kuna pete mokolo mosusu navandi kaka boye bana mwana mike mibale moko aza na 11 moko aza na 10 baye baleki o mama toye topesa oka invitation tozala na feti moko na eglize na biso dimanche nga nalobi fete nini ezalaka nouvelle ligne oyo ya 2022-23 nouvelle ligne 2023-2024 baye opesanga invitation bon namonaka natalika nga na obia
eloko nini okoluka kuna na okende nga pete paster yango ateya kaka na okutu deja nyonso alobelaka kaka makambo ya bafeti bango eglise na bango azalaka kaka na bafeti na okende te navandi na ngai Ete la supériorité ya bafete maboko maboko. bana wana baye koya nayaki Zamba itilize bana. Pona mwana ya mtu abika. Yoba tumazote evangelization zo sakana. Kubikisa mtu ya mwenye. Zamba itilize bana. Bana wana banye. bana baye susu mama toyebisa ye paster na biso ke yo oya na eglise na biso oyaki te mais fete na biso esilaki apart fete na kati ya semaine tozalaka na bapriere okoya nayebisi bana wana nayoki na oya ere ya priere ekoki nga na osala misala na nga nayoki pe te kaka bana wana baye lisusu bayebisanga baloti mama Mutu ateya alembaka ame te. bayebisanga balobi mama yaka tokende toyebisa ye paster na biso ke topengisa ye mopaya moko ilfo ya na eglise yaka tokende paster akuta tuna ye biso ye dimanche amonaki yo te yaka ata lelo tokende paster amona yo natali mpe bana onga na bibo bana ya mike mpe baolandaka mingi nakende kaka nakokisa ta posa na bango kutu naokenda na wana okende na desizio oyeba paster wana miyibi oyo babanzi esusu oyokende kuna boye komi esu basala délivrance na toilette misala bapaster yango kaka yango wana sikoyo nga na babi na otia kuta ata na ofandi te mpo na boyedela makambo ya osambela na boyi nanga soki nzambe akokitisa kanda ye likolo na nga bomanga abomanga na ndimi na otia ata ofandi te me bando oyo balekisi baateti Ena bokena bana. nalisi bango bozelaka nalati lipapa nazala kutusali te na bimi kaka tokeli ntango mpe tokomi tokutaka priere ya bakuku bana besinga te mama telema nao na porte tozela priere ya bakuku esili Bien aimé ozoyoka bolamu ya message. Abakukyo. Ciel ouvert. Voilà, biloko na yoka koyoka. Alléluia. Même si je mourrais aujourd'hui, et le message soit prêché. Alléluia. Respect ta cœur. bon nayaka kokende totelemi mpe na bana wana tozeli ti Monique, message femme. Pandiko. Et puis ce qui m'a touché, na bana. Bana ba yebisi yese ya bakuch. Soka. Mutosala musala. Ok, bana ba yebe importance ya bakuch. Voilà. ntango totembi anga naloba na bana wana sikoyo eglize yango ya bino no tokoti te kaka priere libanda deja elembisi nga nazonga na nga to nasamba obabi te kokende te omoni priere oyo ezalaka priere moko ya bien avant tobanda kiti tofungolaka kiti na priere ya mosakoli ya bakuku mama kokende te pardon telema kaka tozela nakengi mopanzi na vandi te bao me bango batelemi ti ya bakuku esi bayebisi ngai yawa tokende tokota tokei mpe tokoti ntango navandi deja ndenge paster abandaka koteya elosalinga moloko moko deja ke eningisi mo makila na nga Yoka ndenge nzambe aza na mabongisi na ye. naboyaka nalobaka na otia ofrande te me na comprendre te na suka ya kiti nasengi na paster nga na bien tuka pardon zela nazonga nazwa mbongo ofrande na ndako na rapidité naketi na ndako nazwi ofrande Ye moko. naye na ofrande natie deuxième fois na nga kaka nga moko moto atindi ngai te naye lisusu ntango ekomi pour la troisième fois nde naye osolola na paster nde naye osala confession de foi nsima ya Obetela bolamu ya message maboko. La richesse que le prophète amène. naye osala confession de foi nsima ya confession de foi naye oleka na baptême nazwi première baptême nazwi deuxième po troisième baptême nautaki kozwa ngo awa Oh là là. Betela nzambe tata maboko. nde paster mpe akomi kote yanga alobi te omoni po kuna nazalaki nga moko ata ndeko te nayebana ye mpe na motu te ayebisi nga alobi yo oye awa ofandi oza na libota te eloko te po ntango ye mpe akomprendaki ke kuna nazalaka nde nga moko atikaki ngai te nde azalaki wana soki nabeli
aotinda kaka mwa bana wana alobi te biso tokendaka na ndako ya basere te mpo aza mwana mwasi. Zoyoka message. Le message. Alléluia. On dit fidèlement le message. Alléluia. Respect. Abi tokendaka na ndako ya basali te aza mwana mwasi. Lokola bino boza bana mike eza na problème te. Bozwa ata mbongo bokende bopesa ye asomba kisi Biso toba passer à kokotaka bandako ya bato te. Le message c'est la classe. Mon ma mazo reproduire pour nasali. Tena ndenge ni kokenda bandako ya bato. Yo passer balambeli otongo, balambeli o midi. O changer na ba chaîne na télévision. Baotindelanga mbongo ya kisi so nayoki mwa bien nasali effort na ye prière omona asambeli mpo na nga ti akomi oteyanga moke moke alobi longola kanda il faut ozonga na libota na yo. Nga nayobi te nga na ozonga te mpo mabe oyo ewuteli kaka na libota na nga. Nga deya nazwa décision na koozonga esu na fami na nga te nakufa ta mosika alobi te. Mutu oyo ndimeli nzambe abombaka kanda kati na ye te. Ndenge ondimeli message oyo elingi koloba te okomi deja franchi donc okomi ekela mwasika bozana nyonso oyo elekaka sala lokola obandi vi esika. Tokende nga na ofuta tike tokende tomata masuwa ozonga na libota na yo me okende tookende toza na bapriere oyo tookende kobanda eza bapriere makasi tobanda 10 jours ya Daniel apart wana toza na bapriere mosusu na kati bamoso to bamakambo atangelanga bo lokola nasali ngo na mute nayebaki yango vraiment te nga na obi te eza problème te nde toyaka paster ambeminga ntango nakomaka mpe mpa na biso bakamwa mpe bon nabetela bango mpe elekelanga te. Après na sima ayebisi nga alobi kobanga te nga na omema yo na grande boule kuna okuta na songa mbeli me yebaki ye babetaki elikofi te Akutana na nani? Zongela mama. Zoro bien. Très bien. Zongela. Azo ganga te mais aloba kitoko mingi. Elle transmet ça. ebisi nga alobi na omema yo na grande boule me kuna okuta na songa mbeli yebaki ye babetaki elikofi te so omeki opesa. Ça veut dire quoi, pasteur Roger? Pasteur dake yaka ule mbona eloko yebisaki. C'est la pointe du couteau. Pointe sur la pointe du couteau parce que vous utilisez le Pasteur elingi oloba nini? songa mbeli, c'est-à-dire songa bêti. Donc, ozosoka mpona moko. Donc atalisali kake nalongola somo ebindoki onga natiaki wana ke soki nakoti deja wa nyonso wana okima yango moko nde terme oyo alobelaki ke soki mbeli babetaka likofi te so obeti likofi ozoki yo moko kede bindoki wana soki emeki kolanda ngai awa ekokima yango mpo mpi bakosala Alléluia. nde sanso terme oyo Et alobelaki puis grand libolo veut dire quoi? Pensa citadelle ya monene, grand citadelle. L'église est mère. Merci. Oui, ma fille. ayebisi nga bongo toye koya mpe nde toyaka atiki nga na 10 jours ya Daniel natikala wana mafifi na mwasi na ye tobanda mpe kolala kaka na eglise ya me ezalaki mpona liboso na nga kosala 10 jours wana na komprendre ta ntuka na kokaki yango na maîtrisaki yango vraiment kaka na kati ya 10 jours wana nde tozalaki Yoka. tozalaki na prière ya miséricorde na kati ya 10 jours ya Daniel eza na prière ya miséricorde tosalaka. Nada. Deuxième jour, hein? Troisième jour. Ah bon, il y avait miséricorde. Prière mot ya miséricorde. Daniel. Il est allé là, Il il va pleurait la lâcher. miséricorde. eza na prière moko ezalaki na kati wana kaka na prière ntango tolali na eglize awa naomota ndoto tozokende toza na manifestation moko me naomona famille ya bomama na nga na famille ya bopapa tozokende tomati moto nga na grande sœur na nga me na moto wana grande sœur avandi boye nga na vandi natala na nsima boye namoni prophète avandi alataka chemise ya pembe
alati ensemble la veste noire na soulier. Donc nga na moni Prophète nani ma sœur? Prophète Emmanuel Dodi. Boni. Na moni prophète Emmanuel Dodi. Tellement ma sœur. Est-ce que vous constatez? Partout où il passait, c'est les hommes dans la cérémonie. Awana yambi yete, mais à l'autinga. Alléluia. La grande différence, ils allaient chez Juif, ils allaient chez Sango. Moi, j'opère dans l'invisible. Alléluia. Vous avez ma spécialité. Na sali ya cérémonie. Je vous dis que na yebiete. Kalelo. Otikali ko yamba yete papa. Kalelo. Mais j'ai travaillé sur mon que wana ntoma kola mango bien. Amoninga na moto. Moto veut dire ministère. Naye. Talasima. Posana una moto. Moye. Moye. Il n'est pas. Comment on a yambiete? Est-ce que c'est divinité? Ce n'est pas réservé aux petits. Namoni na moto prophète. Donc nga na moni nga na kamwe nga na bibe mutu yo bandanga na église nga na ye tokutana te namona ye te nga na ye bien po namona kenda atelemaka liboso ya chere te ata nga na vandaka na kiti kuna ye ayelinga te ndenge nini ye ayekolanda nga likolo ya moto ale nga na longwe nayebisi anga na nga te oyo aza prophète na biso vraiment yo zonga nsima tianga na vanda koto oyo napesa ye respect na kovanda te nga na ye nzoto ekutanako tomati na moto tokei tokomi ntango tokomi tokiti natuni moto ya moto napesa kombie ote pesa soki 3000 soki kombie alobaki natie maboko na poshi nga na babi te naza na mbongo te po bozelanga kaka nakota yoka ndenge prophète alingi asomba ye nafuta nakoti na ndako nabima libanda na moto ya moto na prophète baza te nga nalobi bato natikali batelemi awa bakei wapi mbamoko mosi azalaki na bingala papa moko azali na moto na bino na nsima alataki noir boye ye abimisi mbongo apesi mokamba asombi ye. Il a racheté les hommes Merveilleux. de toutes les langues, de tout peuple, de toutes les tribus. Je n'ai pas besoin de cérémonie à Banganga. Na yaki wana sosala. Na cérémonie na ya. Mbongo wana, en d'autres termes, il avait été Vendu. c'est là 50 jours réconciliateur. Alléluia. Mardi, c'est promis. C'est la marque. Alléluia. Mardi, c'est le son. Makamama, singevini. Alléluia. Maonyonso batekama. Hosanna. Mamonso yoka. Terrible. Omoni différence basanto. Micheline, azokutana na basali cérémonie. Awa kutani na doti te. Doti. Zimenanga. Na touche yote. Ngai te. Boyo kanengai. Na yamba yete. Alléluia. Mais comme il me l'a dit. Alléluia. Hosanna. Depuis février, mais j'ai opéré. Tandis que, va juif, maman wa, va monanaki, va salir ma cérémonie. Tikangai. Naya baba. Oh, bien-aimé, bénissez la Zambie, dans ma bouche, dans les sikaya bien. Ngasoke nene ya baba santa.
tozomona bano banana magie miracle ils ont dépassé entendement possible devant moi possible na degré nzanza amoi na boya c'est là ngonga ekei témoignage esila une chose va se passer d'ici là yokata soki olingi kende nano nayebisi bino te concrètement qu'est-ce que Dieu va faire aujourd'hui comme na suka et puis nabanda sikoyo action 5 minutes babeli bakangami batekami nyonso Alléluia. fantastique Te maman moko apparaître que bozaki na mutu vous savez pourquoi nalataki noir Alléluia. pourquoi nalataki noir na pembe ayebi signification en fonction ya wazalelaki Alléluia. mais ere mama wana abimi je vous connais ayebikile papa bozalaki nawa apeseli yo te ya mbongo na moto ya moto akei deja nga nakomi okomanga na bisiko mbongo profete afuteli ngai ya nini faye kutu nga te nazwa ta mbongo nakabela ye oyo alandi nga na makambo oka naza nango ye azwi mbongo afuteli nga etungisai ngai nakei nakoti na lopangu namoni deja bato bakoti na ndako me ndako yango ezali na moi me molili bato nyonso na kati na bandeko na mosusu menga nazalaki libanda naswi mai nga na babite avant nga nalanda bango kuna lifo nasukola na baluka ya nsima kwe namoni profete avandi lisusu kote ya nsima wana me na ndako wana kuna deja bato bakoti nayebaki eloko baosala te ye ayebisi nga lobi na ye awa mpo na yo. Alléluia. Oh, bien te yo ozali nani kati na ngai Alléluia. c'est impossible na ngai pas sacrifier yo nasomba yo te tu n'es pas vrai envers moi ntango nakei nabimi natala boye namoni ye lisusu te ntango nayolamuka navandi na raisonne na makambo nyonso eleke na ngai na vi na nga na obi jamais mbongo wana eza ndenge ye asombi ngai azongiseli bango mbongo na bango batekelaka nga. Alléluia. Nga na obi bon likambo ya mbongo nga na otika ngo te il faut nga nalandela likambo. Et puis dans ce cas moto oyo c'est la famille ce n'est plus le ministère parce que ndako elobaka famille elobaka ministère velo elobaka famille elobaka cette chose oyo moto c'est la famille très bien Then I do comprendre que te prophète azongiseli bango mbongo na bango kolamuka na kaka na tongo wana nayoka po na nzoto ema nzoto na nge ezaka bien te ezaka kaka pota na nzoto na biso basi bien aimé bomona bato libanda balongola bilamba komona bango te yokala donc nazaka na kimia te ema na nzoto infection vraiment koloba te mais kaka kolota ndoto wana lamuka boye ni nalalaka kaka na eglise aka nga na babi nakende na toilette nalengi na nsima nalongoli bilamba namitali mponga sous-vêtement so nalati ezaka ya pamba te mfo nazala na linge mpo ebebaka kaka donc bamai mo ebimaka nga na se ya sansi te nake nalongoli natali linge wana natiaki eza normal namitali mais boza epete boza stupéfait est-ce que nakutani na ye asali na ye cérémonie na nini na ndoto me na bumutu abandi komona bilembo infection toi tu vas me parler oyo infection nasilisi eza ya yo pota na yo ekobika te na mwana ya motu otali oke toilette biloko ebimaka yo te eloko te namisiki na se kuna ata pota te nga na obi phénomène nini oboye na omono phénomène nini nalobi eloko te ntango nabimaka na ntongo wana ke nabengi paster tarke nayebisi ye paster tarke asepelaka makasi ayebisi nga wabi délivrance yango wana esalami donki prophète akoti likambo na yo apuaa nga nabi sikoyo
na pe opaster makambo yango eza ndenge me ngai naozela yo oya eye okoma soki kaka na vandi boye omona scorpion abilinga na nzoto. Oh, maintenant délivrance na ndiko sala. nga nabi oyo eloko nini oyo boye mbala mosusu kaka na ndako boye scorpion abilinga ya monene bandeko na ngapa yo Na ndoto. na ndoto te boye na vandi kaka oyoka eloko etambola na nzoto na soutien. Hallelujah. Yo te seulement. Alléluia. Toti bakutana te. Toti asala ye cérémonie te. Olota toti fina yo tingala ndenge maso. Olota kidoti mosusu. Pas Emmanuel toti. Homme de 17. Pas Daniel de 7 ans. Comment oyoki? C'est pas Daniel. Daniel ne tue jamais. Vous devez comprendre parce que c'est dehors. Mon corps de délivrance oyo, c'est Daniel. C'est Daniel. Yes. Allez-y pour terminer. Bascorpion yo obimanga na nzoto donc après bascorpion ekoma ikosala nga so monga mosusu na vandi na église tovanda place ana mwasa paster tarke nayoki mpe eloko etambola nga nzoto nga na obi oyo elingi ebimanga esuka mene Vous vous rendez compte? Biloko ebima bato na ndoto ye ezobima na bumutu. C'est une folie ça. C'est une magie ça. Tolongoli yango na invisible. Torendre yango visible. Continue ma fille. nga na obi oyo elingi ebimanga esuna oyosambola miso ya bato awa na kimi nake na nsima kota toilette Otali ezali. natali na luki eloko te nazongi na vandi ekontinue otambola ntango kaka kiti esili na rapidité nga na obi te fo nazonga ndako nake nazongi ndako nalongoli bilamba nalataka wana nasukoli vraimen na change bilamba mosusu na mati na mbetu nalali ntango ekomi a partir ya ba 3 nga na obi te nalamuka nasala prière ya prophète Abakou kolamuka na nga kaka nalamuki namona scorpion ezobimanga na nzoto nakangi nazwi nakomi yango lisusu nga na obi oyo biloko nini boye naye osala prière esili nalali na nga mpe kolala nalali nazomona bazwi nga batie ngai na salle d'accouchement place baboyisaka basi mwana mwasi moko boye atelemi liboso na nga ayebisi nga wabilala nalali abi kobanga te fungola makolo afungoli makolo atelemi liboso na nga aosala liboko boye alati baga sikoyo nga naomona kaka milinga ezobima nga kota se ayebisi nga lobi soki oyebaka makambo ezoleka awa olingaki loba ndenge ozoloba wana tata omoni ndenge oza wana yo biki deja alobi délivrance na yo esalaki ya makasi koleka wabi omoni esika oyoki okota wana alobi omoni mutu wana alobi mokolo oyo okima te otika esika wana okufa ayebisi Dieu m'a justifié. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu dans ce cas. Alléluia. C'est un Dieu maintenant. Alléluia. Quand tu deviens un Dieu, Alléluia. Ah oui. soyons sérieux. Nayebi sabino ke ba délivrance nyonso esamaka na ndoto. Na ndoto. Ba église balobaka ya tosala yo délivrance ba menteur. Les grandes délivrances sont pères dans les songes. Alléluia. Na tene loboko. Okay. Na titiki ye. Okay. Alléluia. Oh, nyonso. Toutes autres informations. Bolinga te batia maboko. Ouf, yamba. Bakosa bino. Ba délivrance minene esalama na. Ndenge ezosalama. Ndenge osala na yebi. Awa bato bakweyaka te me miracle eza ya nyama omoni makambo bayebisi ye yo oyaka awa mpona nini ye balobi mokolo akotika toti toti devient son dieu. Alléluia. omona bato Ah oui. ndenge tozoya lingomba oyo basaleli ye ndenge yesu alobi oyo balimbisi ebele alingaka ebele okofinga toti mwana mwasi akofinga toti te je pense akozala lokola ndanga yo oya na nzoto baola nzoto
oyo imisaye na vache milinga batolo banini on va pas azobimisa yebisinga alobi mawa moto asala boye mabe alobi nabimisi nyoka ya monene abita nyoka ngo nde abimi azokende nyoka wana mandakoya Depuis l'âge de 12 ans. la délivrance est conclue. Nalobi nyoka na ndoto. Nalobi nyoka na ndoto. Oyo masambo na kukayete. Sont descendus comme il était nous. Quand on arrive de lui, abandako ya lokola. Ça y est. Nyoka. On a une nyoka. Est-ce que na sali cérémonie a compris na bilo? Il a suffi à l'autre engagé. Après si peu mongo côté. Makoya baba santa. Douya. Voilà cap. okende nde na yo mama nga na obi mwana mwasi oyo abimisinga nyoka oyo donc ezalaki prophète Emmanuel dodi nde ayaki asisa likambo na ngai ya suka. Comment et puis vous sentez que la semence est parfaite. Na comprenani ke te prophète asilisi likambo na niokomaki mingi na vi na nga depuis âge ya 12 ans ti lelo naza na 33 et depuis olota ndoto bamanifestation depuis nga nalota ndoto nasesu na likambo moko te oyo nga namonaka naza na likambo moko te nde naza donc depuis jour ya Daniel ti lelo Alléluia. la délivrance est faite. Alléluia. Tous ensemble. Pas devant moi, mon solo. Devant nyoka wana. Alléluia. Naza spécialiste ya banyoka. Parce que na longa nyoka déjà. Alléluia. Il fallait na foutre ye nyongo. Omoni ninga so yoka a interprété. Moi na moi c'est qui oui. Mais na nouvelle ligne na ça moi si. Alléluia. Prophète azalaka moi si devant Christ. Évitez. Tantôt naza mwana muke, tantôt naza mubange, tantôt naza mwasi. Pourquoi nabimaki mwasi? Mwasi mukonde alandani na bumutu avant. Son problème venait d'une femme. Il fallait n'abaluka mwasi. Dans la théorie de la paix contraire. La femme. Wanaza à l'aise, fungula makolo, opération, milinga, nyoka. Et on lui confirme, tu es délivré dans Pépéta. Depuis âge 12 ans. elle a dit, elle a quel âge? 33 ans. Faites la sommation. Elle a souffert pendant 20 ans. Les prophètes ont mis fin dans l'histoire. France, 21 ans de souffrance. Donc, ayena moi nini? Janvier. Avec qui en février? Février. Moi, c'est bon. Et si Dieu Alléluia. on a le problème na bino. Boyebi to dite. Boyebi to dite tosha. Chamala boyebi to dite. Malere bana yano.
Oyabi, mokolo na kokufa. C'est en ce moment-là, Dodi trouvera son sens. Ozana nyonso mozo comprendre l'engoti. Atali kambo ezaki ndenge nini. Ndenge moye mofane, bondi. Je vous ai dit, est-ce que vous croyez que je suis celui que Dieu vous a envoyé? Amen. Ah, mais ça fait rien. États-Unis. Ainsi, j'ai vu les toits qu'il avait perdu. Et outi elongwe nangai eke panaye. Fini. Alléluia. Il va prier. Alléluia. Mwana ya mama neli. Il a Kende moissonné. chaya loboko mbako. Il a moissonné. Ya mana shenga bakusoke. Alléluia. Baba santa. Ya mama na shekia. Oh, ça. Ya mama shekia. Ba oyo so bateka. Asufri na nyoka. Eza nyoka ya ndoto te. Yo eza ya ndoto. Ye ezali nyoka. Bien menoka ba délivrance oyo te. Na yokina no malili. Et puis, chose est grave. Et quand il y a un évangile, obimisi yango kaka na évangile. Très bien. Akipere nguma yake. Loba amen. Awape. Tobimisa. Mwana mwasi. Quelle joie. C'est le sabbat clôturé. Quelle joie. Quelle joie de croiser l'homme. Alléluia. Oui, qui est. Cet homme est merveilleux. Alléluia. Ba ozambe ayokela kama wasoki bakutani na ye. Alléluia. Abikisa bato ya mitindo na mitingi. Basheke. Basi mibaya. Barua. Na ba esclaves. Abikisa bango. Omoni makambo pasera yebisa kilo. Okende na libulu. C'est quoi? Église mère. Na songe ya nini? Ya mbeli. Oye basimaka yango te. Ma fille, est-ce que maintenant on dit que Zamba Sakanabach, yo boya makambo ya Nzambe. Alléluia. Tu as été destiné à passer ya mibi. Na yambayo, na sina yambayo, na senga yombo, le londe na yebio. C'est chamala. Wamana kolandela yo. Alléluia. Mais Zamba yeba qui passe. Na yeba na batu bakango. Quelle joie ya kokangwa. Alléluia. Quelle joie ya kobiki sana. C'est émouvant ça. Alléluia. Kobangate. Ma fille, aussi ici. Ici, mère, nalingai na remercier yo. Kofuka melanga ite telema. Merci. Non, je suis ton frère. Fuka melanga, passer ça la télévision. Kofuka melanga tenande konayo. Donanga to kofuka melanga kono. Parle, je suis ton frère. Merci. Po na sufaki mingi melelo na ye awa na pesi ata mbongo te pe na tiki ya ofele. En tout cas, nzambe ya prophète Emmanuel Dodi azwa lokumu. Bino mpe baninga oyo boza na ntango banga naza nango boyoka soni te. Témoignage baforcera mutu te ntango mosusu oyoka soni ke soki nalobi baotelemisa liboso ya bato. Témoignage eza kolonta mutu ye moko. Oh, nzambe asalela nga na koko bomba ngo te. Alléluia. Mutabomba kayamike yabo yoko bomba yango te. Osana. Merci prophète. Merci prophète Emmanuel Dodi. Merci mon frère. Je suis ton frère. Hein? Comme tu le colombo bonal kanamira. C'est fait. Ah, n'assemble la zone samabal. Ma fille. Mon Dieu.
qui est ton Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus. C'est fait. Yanga, mobali moko azoya wana te ya mibale te ya misato. Comme ça, tu me suis dans mon bureau. J'ai donné les noms. Pasteur ozali témoin ya nani ser na biso na bimisa bakombo ya mibali. Abali mundere milti na pesa kombo na Kinshasa. Voilà. Subele vous la prophétie moko ya mabana na pesa kombo ya mazu. Nada. Pasteur ndami maki. Abali milti. Oya. Msikia akambola kina kombo na pesa. Comme ça ko yana biro, je donne. C'est Dieu qui t'a délivré. Manache. Soit encore na golo wana pasteur Gédéon. Ok, nekuna. Vous pesa yo kombo. Je donnerai l'âge. Tu réussiras. Ainsi, Okoloba, Dieu a été bon. Je dis, tu me sois permis d'opérer le miracle. Bien,